Tu vas me faire tomber, non? Oya la mange. Bravo! Ok, mais le temps. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, amis de Beauté Image TV, le meilleur de Paris, le meilleur de partout. On est donc là dans cet orphelinat Amiband. Amiband, vous connaissez cet orphelinat. On a l'habitude de venir ici où on vient visiter les orphelins, comme on a l'habitude de le dire. Selon la Bible de Jacques 1, 27, comme la Bible dit, la religion pure sans tâche consiste à visiter les orphelins, les veuves. Et cependant, vous voyez l'amour, l'ambiance que nous amène à cet orphelinat, la joie. Vous voyez, tous les enfants ont la joie dans leur visage. Et ça a bien beau. Tout quand ça orphelin, tout quand ça bandeko, ça abandonné. Et ça, mingi. Voilà, les enfants dansent et ça fait du bien comme ça. Et là à côté, cette animatrice là que vous voyez, Tutuka Luji, Moïse Matuta, et un des responsables de l'orphelinat, Maman Marie qui est là. Ça fait du bien. Voilà.
Eh bien, c'est vraiment l'ambiance de l'orphelinat Amibande. On est donc à Kimbanseke. Ça se passe comme ça avec les amis de cet orphelinat. Beauté Image, je pense que vous aimez. Élisée Wallet, ça partout, vous nous suivez à travers le monde. Et ça fait du bien. Angèle Kinkela, Fiston Bassendef International Agence Assure. Voilà, les enfants jouent à la guitare. Bazo Bouka Luketu. Et ça la bien Makasi. Bandewonyo sur le soutenaga. L'émission d'habitude, ça la moi bien. Et merci à vous tous. Merci vraiment. Et ça fait du bien. On est donc là. Maman Marie, s'il vous plaît. Voilà, les amis ont dansé. Et cependant, on ne va pas traîner parce qu'on va partir. Beauté et ça fait du bien. Bonjour, Maman Marie. Bonjour, Papa Ravi. Tout le monde déjà, c'est mon moyen de tout nader. Et celle-moi bien. Maman Marie, et ça, on a des comment qu'on a Belgique. Famille n'est pas quand c'est Babi Rabi, bon, mais là-bas, orphelin. Moi, Bilamba. Dans ce fond, le monde, moi, Bilamba, ça, bah, ça pas tout ça, oui. Moi, Bilamba, ça, orphelin. Ouais, ça va, bébé. Moi, Bilamba, Zali. Je pense que va se peler nango. Ça y a bana et ça bien. Et tout ça n'a pas baza depuis Belgique, de bakanisa ki yango. Et puis ça ndeko moko na sole ne lobby tanga oki na zoya awa. Aya la comme on est na ni fona faire fait pour na tangango. Ça on a besoin de quelque chose. Pesa bino. Ya shikoko pesa ngango. Voilà. Les a $50 abiso komi. Au pesa Maman Marie. Maman Hélène ma pasta, maman Hélène, je pense que depuis France, il n'est pas Zolanda. N'était Maman Marie, bisopet au Kansagi, tu me mets le ban à moi, Bakay, rentrer à Kalaming. C'est bon, Maman Marie. Manika, Yakolova. Merci, hein? Donne merci à maman qui nous a envoyé les quêtes et tout ça. Elle dit merci. Parle. Merci, Parabi. Oui. Merci. Merci, Parabi, de tout ce que vous faites. Et allez être moutounionso. Et dans la bâtiment, super bâtiment de la Biso Biloko, mais comme à la destination. Mais bino, mais ton dima que vous allez battre en Zambie. Pour bana oyo banda kaka oyoki bino moko ke ba beti de la foi Parabi parce que soki kaka eye na direction na bango bango bakomisaka ngo na terrain na pété na esengo nyonso et puis vraiment Parabi besoin caché pour la biso vraiment ezate na un intérêt quelconque mais ezali intérêt céleste. Omoni yango na lobaka tala bana wa baza ebele baza bakomi siko 40 ans. Oui, bakomi 40 tozaki 36 4 basa ajoutaki tokomi na 40 enfants. Omoni na mwana bana 40 soki olesi ndam ke bino bato boyaka boye kolesa 40 enfants. Renvoi oyo mwana kolia oyo bango balobi soso bakolia pe soso na mbonga mama oyo lelo. Le kola bakolia soso bakosala renvoi wana eza allié après abioki voilà abioki ko bioka wana eza prière munene eza secret na linga koyebisa bato tango bana 40 basali ba bioki 40 combien ezokene na likolo pona 40 wana omoni ke moto alesi bana na ye bana mibale misato basali mitano mine 10 par exemple pour biso africain 10 enfants to botaka abioki mais na bana 40 ozui bénédiction ndenge nini et à la maman oyo atindi et à la yo oyo komisi na destination parce que c'est des viaka ebele mais lokole komi ko bioka wana yango wana ezalaka
ezala ngai oyo mpe navandaka na bango bamama oyo bazosunga kobioka wana yango wana eyalaka secret monene oyo bato badécouvraka te prière monene ezali peut-être koloba te kaka kosalaka ga ale nga na orphelin na le na tondi ata alobi te oyo nzambe mais déjà ekomi na mesa ya nzambe yango wana parabi bino bokene kaka namoni wana mwana moko lobi ya sika aye bebe yango aswa kotala ye boye sante mwa malamu te soki omoni okozwa ye bebe ya sika ye susu na orphelinat oyo babi bakomi 40 eza facile te kobatela bana 40 batanga balia bazala en bonne santé balata kwashorkoro babengaka marasme ezalaki ke bapota ekufi kaka awa toke na ye pe te na hôpital. Cela veut dire kuna ya avandaki kolia ezalaki te komela malnutrition ezalaki na malnutrition babenga malnutrition lisusu te marasme eleki malnutrition ekomi marasme. Alors mais sikoyo yango wana omoni ke ekufi biso awa tozwi grâce ya potopoto mpezaka potopoto wana nalakisa bino efo kolambela yango mais tozosomba yango $50 kaka mpona ye moko ezali mari yo mpe basalaka biloko mosusu ezalaka ozwi kaka mwa soya mwa mbinzo osangisi na nguba oyo wana na oyo ekosimba te na marasme wana esimbaka te moni osangisi mpe na beba ndenge olobi mbinzo otie basoya oyo ezali rut kombango mwa pasi je pense que bomona mwana oyo azolia nde mingi oyo ya koko dema potopoto oyo kobakisa biloko mosusu bambinzo batusa parce que étape oyo ye ezalaki ke akufa mais omona akomi koloba ozwaki ye nanu wapi bon awutaki na orphelinat ya Kisenso oyebi ndenge Kisenso kaka bayakotika nano kuna Kemba mpe ezalaka bakangi mpe orphelinat yango oyebi ke biso tobima trophée kaka bima trophée malgré kaka bon gré mpasi ezali mais na grâce oyo bino bosalaka yango mpe ezotombola ke nzambe azokota na kati surtout ke talaka nani bato bakota na kati ya lisango oyo eza de la foi na parabi eza pete te bato oyo basololaka na nzambe bongo sikoyo epesa biso gu po bana de la foi parabi asola na bana mastanga basuki ya pembe azabi yewa yaka ye nasepela ne mingi mpo ngai ntango nabotami papa miso azali deya na suki ya pembe le père na biso motune mobimba suki ya pembe ça va bien obini nzambe apambola mama aye kotikala biso biloko kala mingi te ekola ningo banda baketi ye ebele koka biso nyonso na kombo na yesu amen yo olobini ta motu siko azolinga aloba ye ale olobini loba merci balinga baloba mesi otie micro balobi te loba yaya Je pense que vous avez vu les enfants, mais quand même ils sont joyeux, ils ont cette joie-là, ils ont cette affection qu'ils ont perdu pendant les années. Et voilà, on vient souvent ici pour ce genre de gestes. Vraiment, je vous remercie tous et je pense à Élisée Walesa, Fiston Bassin d'FB International, Agence Assure. Là, je vois papa Dominique Kiele. Dominique Kiele, mon homme Sakata Solo, papa Duval Kassongo, un Mouyaka qui se respecte. Merci à la famille qui a pensé à envoyer les habits ici. Merci à maman Hélène Mapassa. Merci aux amis qui m'ont accompagné aujourd'hui, les frères David Kibanja Makasi Mingi. Merci à Chico Lukaya qui m'accompagne souvent. Merci à Coco Dema, merci à Beauté Image. Merci à vous tous. Angèle Kinkela, je n'ai pas oublié, la préférée. Merci Angèle Kinkela. Vous qui aimez faire ce genre de gestes, n'hésitez pas. Faites ça. Vous pouvez nous appeler, vous appelez l'orphelinat, vous nous appelez et votre geste arrivera à la destination. Merci vraiment, que Dieu puisse vous bénir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.